Ale kumanga motema moto yaya. Kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru neza bino pardon Jima sala ilo karatakate yana benga gayo Jima mukende umela Bana Kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimi Kendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango tchek ovandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote fidèles téléspectateurs, il y a magazine KNB Kinshasa na biso nazana esengo ko présenter bino rétro ya mokolo ya lelo. Lundi 26 septembre, tolakisaki bino ndenge mibali bapesaki ba point de vue na bango pona koyeba soki mwasi na ye azali victime ya viol soki ekoki kozala raison pona ye a rejeter mwasi wana. Lelo tozosola na bana mibali bayebisa biso soki esali ke ovivaka na mwasi na yo et que mwasi na yo ba violer oko continuer ko vivre na ye to ko rejeter. On a rejeté parce que quand il viol, il a indépendamment de sa volonté. Alors, pour moi, il faut garder maman Nandako, encadrer psychologiquement. Que au rejeter, non, moi je ne peux pas le faire. Il y a un problème, il y a un accident, écoute, il y a un biseau. Mais les bateaux, ça la rende, on a bien que, il y a un bisamité, ma bateau. Batika kosala kabilo ya ndengo wana soko lingi senga biloko nyoso to ko senga na mboto mutu aga na bomo ya moto aga pesa yo mais ko zora mosi ya moto to pe mwana ya moto na makasi eza malamu te na ko benga na ete po ezali kambo esami na kote soki ke bakinde ko violer aye wana savo mezali kambo ngamoko na zo mona ndenge bakoteli wana problème eza na ngo ko limbisa ye bo asali yango volontairement te eza accident ye na katanda. On boya mwasi na ngate po ba violer pa ba bandi apenga na boya madame na jamais na meme na ba hôpital assessé d'examen à soins ici c'est accident ba tu mabe ba koti na nda ba beza contre volonté ya mama na ko benga mama soki mama sali yango na nko alingani na mobali wana nde mais wana eza accident ezanete okofana pe na mama boye batabe batie mbeli est-ce que oboya mama po atie mbeli eza en sens te obenga na ite basala mabe okobenga na mwasi na ba kandengo na te po eza contre volonté na obenga na ite Bolanti wana ndenge bandeko mibali bapesi ba point de vue na bango vraiment mingi balobi ki akoki jamais ko boya mwasi na ye po ba violer parce que eza mwasi te mutalinga ki ba violer eza likameko ya malamu kutu balobi bako aider mwasi na ba soins de santé vraiment na mibali soki esali que mwasi na ba violer ou rejeter yeba ko batela yesu passe makasi au contraire faut luka o aider aux usayer traitement pour azala malamu Kinshasa et l'équipe partout. Batu mingi bayebaka historique ya débat contradictoire te yango magazine ya bino esalaki bino réflexion mpona kolakisa bino ba origine na yango ezalaki mokolo ya jeudi. L'isolo ya débat contradictoire eza koturé ba origine nango na États-Unis lors ya premier débat télévisé organisé entre deux candidats na course ya présidentielle, Richard Nixon na John Fitzgerald Kennedy le 26 septembre 1960. Époque wana eza ko marqué avènement ya télévision déjà près de 90% de foyers américains bazalaki déjà kosala la télévision. Tous les spécialistes et marketing politiciens ba accordaka ba violon na bango pona ko confirmer que télévision na 1960 et jouaki makasi en faveur ya élection ya John Kennedy. Ye oyo azalaki méconnu du grand public pe catholique dans un pays de culture protestante une fois que réalisateur a balancé qui image ya Kennedy alors que a fungolaki kutu munoko te ba américain estimé à 74 millions oyo bazalaki ko suivre débat baganga lokola but ekoti na finale ya coupe du monde pour la simple coupe ya chevelure teint bronzé confiant et bien reposé beau élégant il battait déjà Nixon oyo à Paris qui vieux
victime de son apparence physique, mal rasée, pâle, amaigri, n'avait pas de chance face à Kennedy. 26 septembre 1960, ils ont marqué début à entretien et à image, il y a ma personnalité politique. Donc, Kennedy doit sa victoire de 1960 dans apport aux télévisions et salaki na campagne naïe. Puisque ba oyo balanda qui débat wana na radio, bazalaki na impression que Nixon les azalaki meilleur. Cette culture s'est répandue dans le monde local en France avec le grand show télévisé entre François Mitterrand et Jacques Chirac oyo azalaki mise en difficulté au cours du débat. Donc, l'élection de François Mitterrand en 1981 ezalaki en partie gagnée grâce notamment à apport et à télévision. Plus tard, d'autres médias sont arrivés pour contribuer à améliorer l'image ya ba candidat local en 2008. Barack Obama est élu grâce à Internet. Nicolas Sarkozy topé François Hollande oyo ba sakanaka te na gestion ya image na bango na ba réseaux sociaux. Mais 56 ans après le tout premier débat télévisé, coïncidence to pire hasard, 26 septembre 2016, les États-Unis ont organisé premier débat pour les prochaines élections. Il y a novembre oyo mbala ya liboso mwasi a participé. Donc, gestion ya image ya ba personnalité politique eza eloko ya kosakana na yango te. Seul le spécialiste en la matière nde ba yebi na tonini pe esika nini na makambo nini politicien akoki koloba, surtout pour na débat. Certains candidats sont obligés na même ya ko subir même ba modification sur le plan physique. Neti François Mitterrand oyo batayaka dentition na ye, Hilary Kutu bino morobota la transformation. Donc soki culture oyo ekoti pe na RDC oyo moto nyonso akoma soki aloti na butu na tongo akomi politicien, il faut que débat sur ba programme ya ba candidat à tous les niveaux ezalaka pona ko permettre na population basalaka choix judiciaire sur ba futur dirigeant na bango. Député national, provincial, conseiller municipal topé, to candidat président de la République, boyeba que gestion ya image eza masolo ya ba profane ti. Po nokite akolatisa yo safari na cravate na misu ya batu. Topé kolatisa yo costume na plage, yeba nani okoki kopesa gestion ya communication na yo, soki olingi o marquer histoire lokola Kennedy, Mitterrand, Obama, Sarkozy et les autres. Kinshasa et l'équipe partout. Mercredi 27, tolakisaki bino ndenge basi balobaki soki azali prêtre ya kondima mobali oyo papa na ye a exigé apesa ye musala na mbongo, mais avant tout abala nanu ye mwasi. Kinshasa et l'équipe partout. Magazine na bino KNB sous kosola na ba jeune fille bapesa biso ba point de vue na bango soki mobali oyo alinga bala ye aye ko bala ye na mbongo oyo papa na ye moko mwasi apesi soki réaction na ye kozala nini. Nakondima te toko po lelo papa nanga sana mbongo oyo balinga na mbongo ya papa nanga et demain soki papa nanga kufi mbongo nini oyo donc okozwanga en charge ezala te po d'abord de un nako toza naza mwasi oza mobali nakozwa zemi mbongo nini ekosala que o boko langa pendant dans la période nanga wana tina ko bota ti mona banotanga ti to former foyer. Donc, pour nous, il faut que babi l'homme mangera qu'à reçu de son front. Kingalibala nate. Wana papa moni le roi na tuli donc bengi mo bala ozwanga donc alembinga na ndako. Wana on sepelate na roboya. Bon ba o bazondima wana en tout cas baza na ignorance. Bon pe baza posa ba bimamba umba na ndako donc o sepela na o papa osala. Oh eza bongo te eza mabe. Wana toki bandeko basi ndenge bapesi ba point de vue na bango na micro ya KNB. Donc la plupart balobi que bako accepter te mibali ba ya ko bala bango na mbongo ba papa na bango moko bako ikopesa. Pona bino ba oyo bobala mibali oyo bazala financé par ba papa na bino to ba oyo bako zala financé par ba papa na bino. Bozana ba raison na bino nini oyo esala que bondima mabala wana. Kinshasa et l'équipe partout. Mokolo ya jeudi tolakisaki bino ndenge ba journaliste balobaki na micro ya KND parce que ezalaki journée internationale ya droit d'accès à l'information balobaki ba difficulté oyo bakutana nango sur terrain. Musala biso kitoko makasi. Musala moko noble ya bien penza pesa ka d'abord honneur ya mutu ye moko. Esengeli to travailler na ndenge aux en expression moko ya liberté quoi. Mais
surtout tali na mboka na biso Congo bandeko to travaille en liberté comme tel difficulté à moi surtout baza en langue nationale. Je ne crois pas que baza en langue nationale ba chaîne mususu ba ko contredire ngai parce que au koya na micro prenez l'exemple de dialogue niche mikolo et actualité mais ce que na micro au ça va conjuana ba expliquer bien makambo tali dialogue sur 10 5 même 8 nde ba ko ko boya mais moko ko ndima ko ça interview en langue nationale mais 8 ou 9 ba tikal ba boya oh non moi les langues nationales non en tout cas difficulté liboso yangwana il faut bandima et puis tondima ko faire valoir ba langue na biso 4 langues nationales ndeza na mboka oyo pour mieux atteindre ba couche union sociale ya Congo na biso pour to diffuser information ndenge sengeli mutu na mutu a comprendre likambo ndenge sengeli surtout actualité du jour weza na mboka na biso. Par rapport à la difficulté tout en nango ngai na ko s'adresser directement na ministre na biso ya presse Lambert Mende Omalanga mokonzi mbote na yo likambo nanga na sengi na yo osunga ba journaliste nyonso ya Congo na ba différentes chaînes to travailler na liberté d'expression mingi bakangaka au moins na soldat militaire ou nani bakokanga journaliste karaboy sans d'abord vérifier l'information ba kangi yo liberté vraiment exacte na Congo ba difficulté vraiment to kutana nango na terrain ezaka plus ozotala musala na yo. D'abord, biso musala na biso ezaka soto kiti na terrain to zui batu ba difficulté muso ezaka to kutana na ba policier mona ba policier ba monio amonio déjà dans la caméra amso amoni bino pe amso cameraman no pe azana jaquette ya organe na bino mais akoluka kaka compliqué bino osenga bino ba carte osenga bino beaucoup pe olakisi ba carte wana mais a compliqué ya mususu kuto mona ba kangi bino. Donc liberté vraiment ya biso ya mususu na ya koluka ba information na biso to zala na ngote. Ba difficulté to kutana ngo ebele surtout na victime ya ba soda makasi donc banana ya KNB premier jour na nga ba soda no bakanganga a na commerce bakanga pona na sa reportage ba moni nga pe na teni basenga ordre de mission na bimisi papier na la kisi bango mais ba soda ba comprendre ka teni na mboka o pona nga journaliste aza 4e pouvoir na monde mais biso awa nde ba soda bazwaka biso lokola bato moko boye toza na droit na mboka oyo donc il faut aller nde bango nde ba protéger biso na ba place oyo ba peuple peut-être place oyo ba menacer biso bango il faut ba soutenir biso ba protéger biso mais bango ko to baza contre biso par rapport à public. Journaliste un an ça 4e pouvoir journaliste ndazo permettre batu ba yeba makambo o ba yeba kité donc ake ko zwa ba information na source et puis aye a traiter yango alekisi yango na TV pour na ko permettre population elanda mais ya mabeza que ceux qui journaliste ake na terrain de biso to benga ko sala ba reportage kolobisa batu ba pesa un peu ba point de vue na bango na ndenge mboka ezotambola to makambo o sujet oyo yeli yango na terrain soko kutali na soldat au lieu à protéger yo. Donc il est à mon idée on dirait azui shida azwa peut-être abimisa ombongo oui et ça pe na ba journaliste msusu o ba kutana na ba problème voilà donc tellement zo banga tant msusu doit na ayebi yango te azui mbongo abimisi apesi nazala pe victime ya ba kukuta kutu ti lelo pe la kutana nango moloke ko sala reportage tant msusu bozo leka botelemite soit bozo lobana nute na mikonde da bozo leka kaka soda soka mono na caméra mama yaka oui par respect na koya tant on a yé sikoyo oroka soda ebisio o lakisa mukanda obimisi ordre de mission na yo o lakisi et ce qui wana te o boko zo sa musalo tunel non ordre de mission na nga yango wana o sombela nga bière ça n'a pas de sens non sombelo bière ngana yeko sa musala yoza il faut protéger ngai ndenge zalaka donc webi ke ba journaliste ya organe tel net biso KNB magazine ayeko sa la reportage na terrain nga donc ceux qui na oki mobulu mo wana faut soda ngande oya mbango ya ko protéger journaliste. Bolo Abonza quoi, animateur chroniqueur à Tikakibiso depuis lundi 26 septembre na Afrique du Sud yango ba proche na ya radio télévision nationale congolaise ba pesaki ba témoignage na bango pe ba souvenir na bango o bazali ko garder pour na ye toujours le même jeudi wana. Micro KNB kiti wana kati ya RTNC ezali chaîne nationale kokutana na ba journaliste pe ba proche ya Bolo Abonza kwa wazalaki ancien animateur na radio stéréo na kati ya RTNC pe akufaki depuis le 26 septembre ba ebisa biso ba témoignage nini bango bazana ngo pe ba souvenir nini ba garda pona ye Bolo Abonza kwa
Bulo wa bonza kwa elengi ya mbonda makambo ya mikolo oyo biso lero tobandi mosala bulo wa bonza kaka kopela na chaîne stereo yazalaki mutu ya radio mais aningisaki mpenza na radio na elengi ya mbonda awa nzeki rendez-vous moko ya 11h elengi ya mbonda bulo wa bonza kwa makambo ya mikolo oyo mbote donc aza papa moko apesaki esengo na balandi ya radio télévision nationale puis na ba téléspectateurs ya RTNC au travers la télévision na émission na inganda ya banganga oyo ambaki banganga nyonso ezali vraiment pasi toleli mingi mbula oyo toleli mingi tukasata mosusu nzambe mpe akosungaki no na ya miso yango tokausa nanu me tozisusango ke kulutu bolo akei papa na Frank eza pasi bo eza nzela ya biso nyonso mais bolo abonzako akei peut-être na nzoto mais atiki bilembo donc le bakreaki radio oyo pa ebozali awa na 1986 na animation yaki makoto ndem bolo bonzakwa ilunga mwana bute mbuimbwebwe na basi msusu bafi msusu ye mingi aza kosala dimanche après manda na 14 so manda oti travailler na TV manda chebwa 14 juste ayesala émission croisée intercontinentale na 15 ya bandi wana bino nyonso na bandako bo branche po boyoka kaka elengi ya mbunda na ye wana bon na batémoignage en tout cas azalaki très précis na boulot na ye yango wana esalaki boyebake wana bolowa bon ti lobi kuna apprendre yango nayoki mawa me c'est ça la vie mais so na bolowa tobanda depuis na mbandaka azalaka journaliste na Lingala aza journaliste na Lingala bandeka kusa musana ki journaliste azalaka kaka kosekisa bato kosaka bato ya présenterie kosekisaka bato mais eye kokamusanga hier na ekoyoka te akufi ekamusinga epesinga pasi ye azali moko ya baye bayambaka biso ntango toyaka kokota mosala awa na RTNC vie bolowa ye moto ayambaki biso apesaki biso mwa malako apesaki biso mateya naloba na mokuse amekaki kolakisa biso mosala ezala mpona journal ezala mpe mpona baémission oyo ye azalaki kosala bolo bonzakwa azalaki mpona biso azalaki yaya mpona nga azalaki yayo nga nakotaki na mosala yayo ayebi kosolola na baninga yayo ayebi kopesa respect na baleki yayo azalaki na boboto na baninga ne na mosala bolo bonzakwa te que son âme repose en paix. Voix radiophonique, les aki bolo bonzakwa. Bolo bonzakwa somi si batu ba radio. Bobo comme ngongo bolowa. Bolo bonzakwa vali si batu ba kiti na bango. Na télévision te, mais na radio. Wana bouti kolana ndenge ba ndeko oyo bazalaki proche ya bolo wa bonzakwa na kati ya RTNC ba pesi ba témoignage na bango. Ya malamu eza ko retenir kaka que bolo wa bonzakwa azalaki mutu moko bien pe encadra ki bato ebele peto biso na kaini beto présenter ba condoléances na famille na Mobimba. Kinshasa et l'équipe partout. Bolanda atu Facebook oyo magazine bino proposa ki bino mokolo ya vendredi. Banda actualité Facebook na économie ba indice nyonso ya crise économique est comme visible na Kinshasa. $10 est comme ko se changer na 12 030 francs lelo déjà na ba place mususu. Bazo somba dollar na 13 000 francs congolais. Stabilité monétaire zéro, dépréciation du franc congolais, cadre macroéconomique en débandade. Ce qui implique directement hausse et prix à bilo qu'on a marché, c'est un long article publié dans le site ya Radio 4. Sachet à sucre, il y a 5 kilos dans Zando et commis 5 500 francs dans cité Koutuko Lobate. L'os il y a 25 kilos de 21 000 à 24 000 francs congolais. Ba commerçant bazo le la que bilo kwezo matana rythme ya dollar mais bancarisation ya salaire ya ba papa ezo futa ma kaka en francs congolais penato ya deuxième république.
Donc mikolo oyo mpiaka nzala pe souffrance ezo caractériser vie ya bakinois oyo bazo nyoka malikolo ya gouvernement oyo ya ba technocrate. Après le général Kanyama, États-Unis a gelé ba bien ya 2 généraux na armée ya RDC. Gabriel Amisi na John Numbi, raison ba pesi po na John Numbi po na ba engagement na ye ya ba action politique pe Amisi azo menacer kimia na RDC. Pona ministre ya défense Crispin Atama ye azo accusé États-Unis azo luka ko armé ba mercenaires na opposition. Ministre ya communication Lambert Mende ye a dénoncé schéma appliqué na Libye pona ko qualifier aux États-Unis bazo sale. Dialogue ezongi lelo Edem Kodjo a réussir kaka ko ramener batunyon sot. Mais ba terre ya majorité na ya opposition baza déterminé ya kozwa consensus moko oyo kozala acceptable par tous. Mais na dernière minute, ba dialogueur ba reporter séance au Seni Corneille Nanga azate. Pona repesa azate pona repesa bango ba explication mususu. Ba internet ba mituni. Soki avant ba kota na salle, Kodjo na ba modérateur ba yeba kiteke Corneille Nanga azate. En Afrique, l'histoire se répète. Jean Ping alobi ke a quoi assumer responsabilité na ye comme président élu ya peuple souverain. Asala ki prestation de serment na village na ye. Wana eza lisusu théâtre de chez nous mais comme film nigérian. Dans ce qui sa actualité Facebook et alelo na image o ezo tambola makasi. Mwana o yazo bina kizomba lokola l'état azate. Desse jeito já não vou resistir. Nós a soca metade do quadradinho. Nós a soca do quadradinho. Ela soca do quadradinho. Nós a soca do quadradinho. Nós a soca do quadradinho. Ela soca do quadradinho. Nós a soca do quadradinho. Ela soca do quadradinho. Estou numa party com todos meus negas. E ela também está com algumas amigas. Todas gostosas, corpo chato de curva. Mas os meus olhos estavam na miúda. Ela olhava só pra mim também. Meto o meu dedo no ar, ela vem. E me disse que essa bela quer o quadradinho. Na internet, tokomona nyonso. Ati Facebook o ezobimisa bango nyonso kala. Me kala makasi. Kinshasa eleki partout. tosololaki na bakinois mokolo ya vendredi wana kaka mpona kotuna baparents est ce que parents azali na droit ya kosalela mwana na ye devoir. Kinshasa eleki partout lelo magazine na bino toye kosola lisusu na bakinois par rapport ya constat oyo tosali epai ya baparents mingi bakoma soki mwana na ye lie devoir olie alakisa mwana aexplike mwana tala il faut osala bo il faut osala bo mais ye moko azozwa yango azosala yango na place ya mwana yango toye kosolola na bakinois bapesa biso ba point de vue na bango. Là interdit parents kosala devoir à mwana te parents soki mwana ye na devoir koko expliquer mwana mais yo kozwa biki te ovandi ndo bando osala mwana eza mabe mwana aza mposa yeba te eloko ayebi te mais yo parents obandi kozwa engagement ya mwana non mwana tika mwana asala devoir na ye devoir bapesaka yango ceux qui va payer devoir d'école va y nos parents botala bolakisa pe mwana mais za kokomela mwana te. C'est pas obligeant un parent de faire un devoir à son enfant mais de les guider quand même hein, de donner certains exercices à l'enfant et puis l'enfant reprend ce que les parents fait et à son tour il fait son devoir. Devoir na mobote ezali nini kotala devoir au mwana ye nango otali ndenge ni yasala ko sengi na copie pour devoir nous savons pas pesa yango fa basala copie nango eza na classe otali ndenge basala yiko na classe po ba pesa devoir te ko kana ndenge ba pesa ki na classe faut ba changer moi ba méthode musu moi muke otali ndenge basala ki na classe otali devoir ya ki na yango ndo luki moya ko baneke yo sala nano sala modèle yo yebeli na classe soki asali yo tali soko monike eza penza eza malamu te ndo bandiko lakisa bike te basala ka boyete basala ka boyete ndo pesi na façon d'explication na yo otuni soka comprendre te yo pa uziko zo papier osali mo devoir mususu par rapport no ba pesa kina moma ndenge critère mususu o meki soka koki nde obine ke siko sala devoir no ta basala ka boy lakisi ndeko za la penda devoir ya moboti penda ya malamu ndeko sala ke mona pe mayele efungwa ke yo moboti ozikaye o komele devoir mais à comprendre le côté abado ke kala bozo ba wana ti akokola nango
bakinois baémettre opinion na bango mais ezali conseillable te na yo parents ozwa devoir ya mwana osala yango na place na ye de préférence soki mwana ayeli yo devoir il faut kozwa papier ozwi feuille ozwi bic olakisi ye mwana ta il faut kosala boye il faut kosala boye après mwana soki acomprendre ye nde akozwa yango mpe asali yango na tour na ye ntango oye na classe soki aéchoué ou bien soki areussi ezala na faute ya mwana mais yo parents ozwi kaye ozwi stylo okomeli mwana devoir soki mwana akie nango na classe mpe azwi 0 faute ezala nani akobima zoba en tout cas yo nde parent okobima zoba mpe okobima ridicule ekozala vraiment malamu mingi te Kinshasa eleki partout. Na cadre ya journée internationale de la musique, magazine abino kendaki samedi kokutana na artiste musicien Jean Goubal pour la rosolola na ye. Mais environnement musical nabiso eza na bapasi ebele toza confronté na bapasi wana la production ezo vivre pendant le soute les gens n'ont pas le respect que les autres ont pour leurs musiciens bon déjà peu le quoi na musique bato bakotisa cop moi trop bato bakoma ozwa musique nyonso ka lokwa ya cop na musique oyo ya bana mayele bakoma ozwa onga net musique ya cop mais nzoka bato na mokili bato mosusu basalela mayele na bango na musique nde bamatisa na bango bakenda kosala mayele na bango na physique nucléaire siko na Congo bazwaka biso ndenge moko peut-être même pas ndenge moko mais biso na se ya ba coopérant ya musique. Ah voilà les plus grands problèmes. En fait moi ça m'écoeure quoi. Bokabwana master ya binga ke sa physique nucléaire, nga ke sa chimie nucléaire, binga ke na ke sa ndule. Ale bakamati ndule ya cop a batomboli. On dirait comme on peut coller ça biso mais total nan. Bonga vivra bien na vraiment ndenge bomona ngote na ba musiciens mususu. Ba musiciens mususu ils brandissent leur bien, ils brandissent leur vie etc. Moi je vis comme je vis. So moni nga na lipapa yeba ke na zana lipapa. So moni na komi na moi motuka yeba ke na komi na moi motuka wana na miteka ka koleka ndenge na zate. Peut-être que koleka ndenge na zaya mosunia na kati nanga. Mais le quoi Congo ya mboko yo mona ka kati mingi te tala beli banda yango na bika bango ba nakoza bien le quoi bango te. Ana mais au moins la musique ko so venant na le bango lelo. En tout cas so na au grand prêtre te mena prêtre. Oko me manga na Liban. En fait na kenda Liban pour ça 2 concerts. Na kenda ngamoko na guitare. Na kenda pour ça 2 concerts. Na sala 10. C'est-à-dire na yebi ko pese lengi na libanais muto ayebi ngate yena ngato kutanika na ndule azo yoka makamna lo bate mazo yoka lengi ya musique et puis na sisi de concert na ba bitikala beta 10 umela na uti Nouvelle-Calédonie na betiso 11 ngana zateke ono Jean Goubal yaka kaka otondisa ka ba stade na bino na ba congolais o bango pe musique ba yoka ngote. Le Congolais ne sait pas écouter la musique. Nakoma na kanda moi mingi po makambo belé to confusion et l'équipe trop. On va pas grand prêtre ya memi bango na ngana terrain net na kata bona biteni ya dimi ba grand prêtre ni oso ya ni oso tout ni oso. Même bango na ngana Liban, na Pérou, na Bolivie, hein? Et c'est là ba tanga ba partie intimité. Et fika musique ezo yokana. Na kata bon mike na tafuni. Na zonga ba continuer ki grand prêtre ya awa. Oyebi nini ya francophonie et salama awa na Congo. Na zay classé
parmi les présentateurs, il y a des musiciens. Les Belges, une francophonie au Congo sans Jean Goubal, c'est un non-sens. Mais je ne sais pas si bon, est-ce que je Merci bozalaki ebele pour la rétrospective ya mokolo ya lelo na présentaki bino botikala toujours connecté branché na magazine na bino le belara bino ba réalité ya Kinshasa bokuta na lobi na édition ya Tanya Mavambu toujours na ba chaîne partenaire na biso Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenant fort.